Capage TV. Capage TV. Dans l'obaki prophétie et pas Jekoko, maman ngaïté. Batunde ba publier ba vidéo ba bi dadi za terrible. Ça pena ne loko nzoto pe loko nzambe. Mena ko yebisa yo eloko nzoto eza nini eloko nzambe za nini. Et comme ça yango. Nazo yebisa yo kalaki. Kaka kuna na kati ya prison tangu na lali nzamba zo la kisanga papa Jekoko. Papa anu ezo sila tozo kamba. Merci beaucoup. Na ville à Kinshasa oyo ozo kamba. Merci. Kalate nzamba memo musika. Merci beaucoup. C'est le pasteur Lité à Kanda. Et puis lisa koliana nazo pesa yé na beta ki ata tour na ndako te fraîchement ko uta na prison. Na monaki. Ko banda ko yebisaka ba tout sauter mama capage na yebiso ke mikolongo bilazo lelela ngai. Mikolo boye. Biloko wana eza exemple nazo pesa. Ah OK, c'est solo. Azaka na ba moyen. Ko samba na eza très difficile. OK. Parce que aigle na minute il faut luka mai moko ya bien ya propre sokola. Faut ça la démarche à ma casse à sokola parce que aigle bimi salité ma kasi. Ba tout nyonso kine na bongo voyage. Boyo kanizate yorobo. Ayibi petit fali 14 000 €. $40. $40 te. Kaka nde bazaka bango na bango wana. Ba pesa kanga info. Muta pa pesa nga be info base même B50 nde pa pesa nga be info. On va makamndenge za so ka no pesa nga sute atika na yi. Ba kokodila so ba pesa nga be info. Omoni yorobo peut-être yo comprendre qui fonctionne à yete. Yemoko mokonza ba wangila muta kengela keza nani. B50 atali pété idole nanga pe petit fali mutu esengele fois kangi akengela ye yorobo na ebisaka bino yorobo c'est un voleur okosi yorobo maman otala bitumba ya mokonzo bawangila na Virginie Manganga te après bitumba gosila na ibaka téléphone yorobo te azala kulatia azalaka na minute yo edi ba dia trabe 50 ba okena suspension po makambo zaka bino misato ebimi ndenge nini mutu munene wana dadi na bango wana ya bagolo ayebi yango ndenge nini batu balingaki ba stresser ngai pona 54 visa et produire nini te 54 visa et produire nini na République ya Congo lobaka ka yemokonde première visa ya yemoko mokonte bawangila nde ça va mais ce qui to yemoko ça va mais ce qui to tie etika la combien 53 nyonso salité na salité ya Laurent Sokoko c'est un bêtisier ba vie mbongo esili ya Laurent Sokoko vidéo tala okokae landa mto okoka zate mama aloba malembe bakaki oyebi kala toyebaki mutu mbongo po mona ta photo na ezaki très difficile moi été so moni mutu mbongo akoti na TikTok akoti na Instagram ça y est na photo ko publier c'est que yepa comme na poste biso peto kabela yi oui vérité mais basali nzambe basana bango tout le temps na pamboli bino ane oye ko silate na pam oui ozo pambola bango na mabala mobali wana po ya bala yi foazala na mbongo to ya chômage et mati eza makasi mais to ya ko pambola bato eza 100%. Mais ko pambola pe na berere la bonne madame la bague ce matin mais j'ai oublié ça wapi à la maison keswa to na ndako tea to kate mission pour que nous sommes mabenda papa bana te ozwa moi je parle là benda ke na yo bilo musiyo la ndela ngo sala nga suivi makasi makasi olingani na moni mambote na bague yo pe kezwa te na respecter yo te kezwa pesa ni kende kozwa maman ozo kate kende kozwa bague kende kozwa bague bon comme je suis à la maison na zo yango rapide oh moi ko ça ba barrière bon. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look.
Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Mama Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service, toujours près de vous. On vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Outko Sokola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé apakola mafuta na biso pe. Kitoko. Ba oba linga monoko na bango comme le moi rose beaucoup ko 6 à 7 soda pour ko pepsa monoko te. Rude Beauté ayi biso oyo. Omona ke batache moko esalinga ya mwindu. Rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel et ko bebisa yo te et ko sala allergique te donc nyonso eza naturel. Omoni ça Rude Beauté. Aosala pizza ba produit ya kitoko. Oyo basala na kati ya mafuta. Soso pa ko mafuta rolo ozwi serum nango kotie na kati. Eza na inconvénience mote oyo ata bébé apakola. Nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment des colonnes tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, osaka depuis Erninia. Ah, Kapash, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oyebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Bas na yango makambo rempoka remontada. Ya ko remontage Yo penza. jete Kapash mais comment kopianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sara force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui tarato ya sucre na kati nzoto. Tika. Et traitera bloko ebele. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Eza na ba traitement ebele et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre ligné ka biloko zo sala na kati ya mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na milango tonga pourquoi? Na uti musala na zala ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous avez douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kancho ko mine bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda. Biso bata ba secret to melaka secret chaque fois. On a misu. Misu tout. Yango. Bio herbe. Capable de bien, ba douleur, ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso tika circulation sanguine nyonso bien et traiter rapidement ma kilezo circuler ma case bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka maka yango ndezo traiter yango base livraison pesa partout monde entier partout na monde oza na Brazza ba numéro to okoma oza na Irlande oza na États-Unis Kapash télévision mbote na baonyo so balandaka biso lelo toza libanda toye vraiment ko sala moi visite pas dadi année bandaki ayena no plateau te année bandi aye plateau te bon mona ba rediffusion to salaki pe bilan et sala biso bien merci d'avoir otala biso partout dans le monde entier partout dans le monde voilà ils sont déjà partout la boy tautologie merci d'avoir Olanda biso naza on a Perique il y a Ruth Makambo
na immeuble Empire so lingo zana coupe au Bob eza paraît makambo na immeuble Empire na 24 wana benga na olaxo place ezatala na salinga swag salinga bien ozala poto ozala kino ningo zwango obenga na otinda okuna merci pe ba balanda biso partout boyebi ke dadi ba prophétie na ye penza ezo rataka te mikolo yo balobi muto yo asimbi nzondo na maboko aza penza na makambo d'adilité à Kanda, divagation. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en bana, aux en besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au côté, au s'intégrer, au commis mbana morope kolanda bako en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui osali au fandaka déjà na kati à Londres, inscription eza gratuit. Kaka na agence na biso oyo bozali komona, oko contacter bango ba numéro eza wana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala olingi okende ko continuer master olingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka opportunité yango eyeli biso to sala nini contacter bango okozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Mutu mususu balinga kanga likamuna zo mona zo mataka ko etufa ko ko sala makambo ebele. Namona. Pesa ba question ebele mako participer nelo côté. Namona. Mais critique. Pour la nabatu wana ti. Bazatala. Ebele. Non polele. Amen. Mais on litose za période moko zongi sanzo to franc au 2023. O mato kita ti décembre agi moko ko mata. Chaque agi so zo mata moi mayele epusanaka. Yamona lobaki keba vo se pelaka na bonne année anniversaire. Tala soki entrer na weza assuré. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom,
un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Moto azela te ba pese likampo akota. Moto ayambara makamba bato te taliete. Lite akanda. Ekota nde na internet ite. Ah. Soki ekoti ekuta na ngai. Tika boy. Soko lingi na kota te suka na famille. Na la quand même na tata mokonza mboka likambo na famille esuka na famille. Ah. Ngani naza sentinelle ya internet ya YouTube ya ba réseaux sociaux nyonso ya monde ati. C'est-à-dire na talape musala ngope yango ezobokola ngezo bomba ngai. Soki na lobi na kota ya bato ase ya bata likolo na kota te o gagner ba millions ndenge nini. Ah. Oui. Pourtant nazo kota o ya tata mokonza mboka yemo azotala lobi te o mobola. Azoluke loko akolia. Ah. To yamba yembango mango to pakola ye a chanter maloba. Tika boy. Po biso to chandaka. Ezande bongo. Ngamo ko na ebinde. Ah, to pesa mbote ko. To pesa mbote. Oui, effectivement, mboke za na attitude moko terrible. Ngana ziminito yo naza nazo bunda omoni fonction na mokili. Eza na bitumba nango. Ah. Même bino na monde du journalisme. Bosa pe na bitumba na bino entre bino na bino pe ba guerre d'esprit ezalaka. Si. Nga pe na monde na nga na sentite guerre eza makasi. C'est-à-dire eza guerre moko youtuber. Ah. Soki bino na bamboka. Oui, nazolo ba na sens nini mama kapashi. Guerre wa youtuber. Guerre na ngeza guerre youtuber. Ah. Soki bino na bamboka na bino. Ben filtré ba beta kabino ba gagner kabino nga ba gagner na bango ngaité na ba guerre youtuber. Ah. Eh oui, c'est-à-dire batu ba chanta ka ba langage à tout moment. Tika boy. To pesi mbote te? Te pesa mbote. Dans monde lo kwa mfumo. Oui, awa sikoyo na sali mélange. On a deta. Na deta. C'est-à-dire na tendance na se mindele. Na se te. Likolo. Na se musakoli. Na likolo bonganga. Ba chef coutumier. C'est dans ça la moi mélange bongo. Ba bien betaka. Oui, et betaka beza batu na ngoti. Ngai e ko betanga te pona nini? Moko na komisaka bilamba onde te loko atina te. Ah! Si simple et suis aimé na opangusaka nzoto. Siko batu e betaka bango. Ba deni. Non, to komi kuna te. Lelo na ko frapper makasi ya makapashi. Parce que lelo na ko sala na yo émission moko ya ba intellectuel pour naza gagnant na pesa ki prophétie simbi. Ndengo yebisa kinga na téléphone bi dadi na ko yaka to parler sur la prophétie. Si. Nani akoko prophétiser? Nani akoko prophétiser? Ba bengi yo Oui, na bio beta nzondo. Na bi penza yo na nzondo, yo écran te yo pena direct. So na beti tantan. Mais encore comme ça fait la moi grécote. Tu sais que tozo kota na likamu na pesa ta mwambote poto kota rapidement na lingi pe émission za la to kota na mama na likamu. OK. Na lingi pe émission oyo eza l'émission moko très professionnelle et très kitoko. Pour na yebi yo za moi salité ya. Olingaka lité ya mingi na mokina zo bateke moi salité ya logo po bino benga nga lité ya. So na logo za moi salité ni ko lo bateke ko moi sa mateya. Moi sa mateya. Ezo mapeka ndeti ka ngai ne mona olata yo. Siko na lingaka ndeli loba makasi. OK. To bongisa place wana. Banda ko ebunga. Utikaka na mahina mwana. Te. Elle a qui c'est que ça l'omwe na croix. Ah! Lycée Gwekoti. Ya ko tibera. Sikoyo nazo mona batu ba pesange loko ba ozana problème. Po oyo gâté déjà enzulu qu'il fallait ba sala après 6 mois. Bo chanzinga après 3 mois bo chanzinga. Na ko lakisa bino ke bo sanga ki bata ko kabele loko. Ti ekotika la mboba mogo. Ah, Dieu mystique Mouteba, que le bon Dieu te bénisse. Maman Kapashi, oyebi mois ya janvier et tondi sami na ba férié ebelé, pe ba férié yango eza historique. OK. Je sais pas si théologie bien. OK. Eza mois ya février et tondi sami na ba férié moko historique. Pourquoi to ben yango ba férié historique? Toza na ba historique ya mboka, toza pe na ba historique familial. Familial. Comme Eliane. T'es familial. Familial. OK. Na katia ba historique ya ba famille na biso, toza na ba être cher au biso to perdra bango ba kenda ba tika biso. Mais ce qui est comme na ba date wana, loko leza ya mboka te, ba moma wana to kanisa ka bango. OK. Siko na lolenge pe ya mboka.
tozana ba férié ebele okomona ba le 16 janvier ba le 17 kuna bazotalisa biso mort ya Kabila le père bazotalisa biso le kufa ya Lumumba bazotalisa biso ba makambo ebele na kati ezaka mwa moko oyo etondisa mina makambo ebele e na ngambu na ngai mama Kapashi tango janvier ekomi tango ba férié bandi nakanisa ki bato ebele. OK. Nakanisi papa Lumumba, nakanisi papa Kabila le père, na yeko kanisa ya Marie Misamu. Pe lobi kutu na kutana mwana mwasi moko mobimba ya Marie. Aibi singa lobi daddy. Nazaka na susika ya makasi pona tikala ko zo chance komona ya Marie boyete. OK. Eli ko loba ete artiste ne meurt jamais. Ninge ba congolais, ninge ba français ba lobaka. Et ba konzipe bakokufa pas tellement parce que ba œuvre na bango ki bokondi na bango ezo ganga parce que Congo mobimba ezo sala férié pona yo mutu moko. C'est que ezali kambu ya kosakanela te bapota elamuka ki lisusu. Oui. Etumbwama ki lisusu. Makasi. Bande konangai eza facilité. Même ngande kona bino mama Kapashi ngana betela ko lisolo mbalebele ngani ngomoni ngana vandaka ana Congo na yebi pasi ya nzala tikabul mais pasi ya kokufela na yoka yango te oui oh tikabul na yebi sako makambo na chaka mai na munoko te c'est-à-dire na talaka lolenge bato yo bazolela na ba pasi na bango te naza mutu na mokili naza libende te tongo moko pe komela ngai esengeli toyeba kokabula mawa na bazana mawa to kabula pe sengo na bazana esengo na bazo sepela voilà to pesi bino mbote na émission oyo na chaîne na bino bolingaka mingi Kapashi TV to pesi bino ba mbote ya wenzambe tata apambola bino biso ba nani to ya liboso na bino to ya koloba biso lobi to kozala pe ba lekinzela biso lobi pe batumso ba koya ba vandi bazo témoigner pe bazo beta lisolo na biso yango na loba ka mama na musala nyonso ata be erreur ezali to sala ngo quand même moi bien pour lobi lisolo beta ma ngape ningi na zaba to lobeta daddy vraiment toi buzoba masana makamso ba ndeko sala et c'est pe lisaki pe bato tant tu yaki na ba interprète ba c'est pe la kité c'est pe la kité magi ba lomba te yo yebi kaka bato na yo maboko nguma maboko makako voilà baibosana ba matanga to présenter ba condoléances baibosana ba maladie na yebi maladie lia kambongo makasi mama Kapashi à vivre yango to souhaiter ba bonne guérison colossal la bino ngolu et to koti 2024 oh mama Kapashi Église et sali musala ya kopambola batu landa parti où très capital 2024 après kokota yango mosala nzambe nyonso apamboli ba oya ye bandini amen osali mabete papa opamboli bango mais bible ezolo bana kopambola misala maboko na bino activité na bino est-ce que otindi bango bakende kosala ba activité c'est ça ozomona sikoyo très bien. C'est-à-dire au pamboli bango d'une manière il y a parole. Est-ce qu'on fongoli bango? Nini o bango bazo sana maboko na bango. Parce que to ya chômage et mati eza makasi. Mais to ya ko pambola bato eza à 100%. Et loko bochango ata na TikTok et osala bien makasi to ya chômage c'est-à-dire mosala nzambe nyonso tia zo pambola bato ayebaka nete ke to ya chômage eza munene makasi parce que ba chômeur na mboko baza 95% ebele ozolanda mais basali ya nzambe bazana bango tout le temps na pamboli bino ane oye kosila te oui ozo pambola bango na mabala mobali wana po aya bala ye foazala na mbongo oui bobalani bokota na ndako te bokomela mai ya mungu c'est-à-dire basala nzambe bopambola mais bopambola pe na berere ce matin mais j'ai oublié ça. Wapi? À la maison. Kezwa, toi na ndako. Théa, to kate mission pour na keno sama benda papa bana. Théozwa. Moi je parle là benda ke na yo. Bilo musiyo la ndela ngo sala nga suivi makasi bo. Makasi. Olingani. Na moni mambote na bag, yo pe kezwa. Te na respecter yo. Te kezwa, pesa ni. Kende kozwa. Maman ozo kate mission pour na keno. Kende kozwa bag. Bon, comme je suis à la maison, na zo yango rapide. Oh. Moi ko ça ba barrière bo. Kate mission te.
ça n'est pas ok dans ça. Baba la nyonso, faut pas otika ka bag yo ye ok so ki wapi ke musala otiki bag et comme ka lo kwa basi bala te la bino ba bag bino bibali bola ta te jamais akola ta bag. Eza lo ba mizima nde bazala moi ça kangia mais ba mo ba otambwa normal te ba mizima bibali pe fubala ta blo lo ba ninja faut pas l'attendre, oui. Bon, là, tu peux d'abord pas tu auras ninja. Islam peut pas l'attendre. Là, tu sens. Sia. Ok, nous quitter. Mambo tambo manga. Eh, alors tu as fouté pas moi. Voilà. C'est ça. Faut que soit pas qui paie ma bonne. Ah, Zamiranga yé. Attends. Et comment on paye kilo hein? Oui. Et comment on dit ça? Comment kilo? Kouteni pena mutumo boy. Eh, ozo ningo loba. Mais. Ozo tala babri qui basaki asima na mema. Oh, et ça pour moi la brique. Oh, et ça qui nous on a brique. C'est-à-dire majorité ya bateau bazola tabiloko baza ba venturier. Chala boy. Yango te na sala ka mukolo yango te. Na chaka fe kaka boy. Na mise bourgmestre. Mais na c'est là. Communal. Communal. Ozomona normalement mutu soka bali na famille. Famille bo sepela makasi te bo sala ne matanga. Menga ba lukela na bala. Akeko mona makambo ya kana kite na vie. Ne na za bona za ermo na vaninga mona bani komi lelela. Nini etinda. Fuka yo provoka makambo esika na olinga provoka. Ouais wapi. Muko musuku na komo bulenga na bi est-ce que na ko kene pe ba bokilo te na fukama na lobake. Bozwa nanu na yeba kite. Bolimbisa ba bokilo ba bibiso atatinda giyote. Zoka kuna. Mutako ndimela yo azate. C'est c'est-à-dire na komi déjà kozwa mutuka na esprit ya ndaku. Nakendaka na la police pa na koti na lali na tongo na bimi. Po ozomona ngamo okutu na sobela mingi te na ne. Mais bato na sobokola bato belebele. Wana po bobo manga to bosalanga nini. Bon, toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu peux voir que le musuzu a été na télévision. Mais li ko lobate te mama kapash domaine à libala. Ezana mutu oyo kokote ya yete tika ko bala te. Tika bo. Conseil wana esotaka erataka te. Tika mutu akota. Tika mo akokota ndako comprendre les ande bo. Eza chose facile te. OK. Maman oza mwasi oyebi kozala na mwana bébé na ndako. Tika, ndika. Radio beta. Ozo mituna nyoso kanga mutu na luki yango. Voilà to yela ki wana te. Soko limito lobela makambo itali babala ni. Na zapena na message très important on a reçu babala ni ebele ya buzoba te. Parce que yo no zo anga muta buzoba mais ngana za muta mayele. Toza na sigeni. Tozaki na étape ya mbote. Oui, match travailler match mabe fait tout ça dé. Ngai kota match na travailler na ngai te po mboka oyo ato travailler match mutako reconnaître yo azate. Tikabo. Eza na garçon moko bazo bengi Avatar. Baza peka ba collègue na biso na domaine spirituel. OK. Ozomona na moni yenda zo focuser ko travailler match. On appelle ça bougie la TV. On appelle ça bougie to azo tchaba to ba croix boité. Ozomona. C'est-à-dire mutu na mutaza na façon na ye à travailler kana domaine spirituel. Oui, ngai na domaine spirituel ezaka nini nazaka na liloba. Bible ezoloba mokili kelamina na liloba. OK. Ozo comprendre. D'abord, okoki ko salela pe ba joueur kisi. Et bon ba joueur so ba na kata distraction. Maman mutu ko salite. Déplacement. Ya mwana mobali nyonso. Ezalaka moko ya ba profit. Biloko mususu tika boy te ozo ningo bimisanga biloko ebele te me fo bimisati toura liboso to polaka na ba marocain pona nini kongola linga ko mona loposo a pembe te bale ba kwanga bake ko luka mindele na terrain memeli bango fatigue ezabongo ozo comprendre biloko na biloko to sala na plateau
c'est-à-dire eza boyi ngai naza na ba domaine o nga na sala ka spiritualité. OK. C'est-à-dire d'abord eloko liboso soki na saleli ba joueur kiss na ko bisabino kisi wana ezobeba kaka soki incompréhension ekoti entre bino na bino. Nde salama. D'abord eloko liboso na lingi incompréhension te wana ba formule ba kisi nga na salaka. Ah. Bozala bolingo entre bino na bino. OK. Ozana lipa oyoki muninga yoki posali ya gâteau na yo pesa ye. Ah. Wana ya mibale. Ya misatu soki osilisi ko beta tambola te okende ko kanga ba photo na mboka bato. Oko kanga photo ti mukolo mati ekosila tika boy nde obimi okangi photo po mission onanu yo yeli soki na mesilité bi déplacer wana epofuka makambo ebele tika boy parce que okeno kuta na métis moko na nzela okokite déjà ozo trahir déjà Congo parce que yo okei ko sauver le kumu ya mboka okoko déplacer dit naza différent na ba père spirituel ebele na yo bien oh maman ya yo bien yo pe soza na posa kisi moko senga nga papa na lingi boye. Fona landela mais non yo consulter yo pona moyo za makasi mikolo mama na kosa yo te toza na thème na kota mbala moko o tolobaki OK thème ezayini mais na monyo koti kambo yo mona petit fali eza problème nini te na ya deni na mwana jibe non mais au côté de moi la JB makasi hein te na côté li moi na JBT d'abord biso toza ba parents toza bato tozo kola na mokili to ebi makambo ndenge tambolaka maman omoni puberté âge à puberté batu bakanisa kaka ezala kaka pa ya mwasi et pesa na domaine sexuel na vie na biso batu toza na ba forme ya ba puberté ebele. OK. Eza na mutu oyo abotama banda botama sima mbongo te soki asimi mbongo ebele na minute ya kotanga ekoko provoquer pe puberté. OK. Po ekomeme na bisalela mwanza mwana mobali pe domaine wana pe komelaka ye. OK. Mosali ya nzambe pe domaine wana pe komelaka ye. O biso to benga ngo bazel abandi makambo ya nzambe sika alangwe mapeke mati surtout soki na makambo ya nzambe ngo pazoloba makambo ezokokisama place wana bokomela lisusu mai te. OK. Mwana jibe junior piana nazana makambo ebele na koloba pone po yo yebi nga na lobela consulta yot junior piana menga naza mutu munene na mboko mama yo chaka tembe tika boy babi au père spirituel na makasi bato ebele bayaka awa mais bazoloba mosala nzambe foza na secret si oko banda ko yebisaka bato nyonso te mama kapage na yebiso ke mikolongo bilazo lelela ngai mikologo ye biloko wana eza exemple nazo pesa OK c'est solo te azaka na ba moyen kosamba na eza très difficile. OK. Ozolanda bato ebele bayaka d'abord junior piana eloko liboso eza aza na puberté d'âge. OK. Ya âge na ye aza na puberté d'argent ya mbongo pe aza na puberté ya succès vie ya télévision parce que biso pe toleka pe na âge wana maman eloko babengi succès eloko babengi mbongo eloko babengi kibomoto tango yaka pona ko kanga yango ezaka facile ezaka pasi makasi pona kanga yango même biso tobima ben poli pembeni ya ba papa na biso ba pasteur de la foi oyebi pourquoi tobima ben poli papa faut comprendre que moi ya bandi âge à puberté maman succès otambola na nzela ba nyonso ba obelela yo ba féliciter yo mais okoma na ndaku nzala omoloko bandi ko gangela yo pour ko zo sala bongo o comprendre que bato balingi ngai te. OK. Nzoke za bongo te nzoke balingi nga mais âge wana bandi ça dépend pe ya ba papa foyer ba formule na idéologie ndenge ni na ko encadrer yo ndo monique ebimisa biso bempoli mais d'ailleurs il faut oboka moi ninyo moi piercing moi lo alitoy et bah que ce soit aspect makasi on dirait pose zata aspect tende dans talo mboka te pene ya makasi oui bike na le kapi batebele na succès mais kanga muna tikala vilain. Bon na mona ngo eza nango pe na importance te eza nango kaka mafuta te ngai ni naza boye mama na ko sokola pe boye na boseni pe na bimimba mutakala po na bosa
na bosa na kabiloko ebele ne na zaboy mafuta na go eza nango tala mama omoni orgueil babota makanango si ngani na zaboy mama na kosa yote eloko nyonso eniokola ngai na sepela nango te même kolata c'est-à-dire ngana mitalaka nde ngai mutu taka voisin na tenia na moko to changer sujet to zonga elumbi na solome mati avion osomona c'est-à-dire ngana za ba forme ya ba Jean Goubal batakubuka na za ba forme bo Jean Goubal za la kubuka te mais na mona ke ka ni na mona ngai e para ka biloko te ngai ne na za bo ezwa kanga loko akanza loko ngai loko akanza mafuta edendaka te loko akanza pasaka kubuka loko anga jamais obanga loko akanza mama namona Jean Goubal na lemba ka lobi te elongi nde eza ye menzoto eza ye te Jean Goubal asika babe te talinga te ebi batromi basilikelanga na mboko na oloba ndenge muto c'est-à-dire ba Jean Goubal na ba loko akanza na ba biso problème na biso c'est la tête bilate la mwanza wani zana ngona tina moko te tout comme oko lata te maman ngane na zaboye oyebi tant to voyage kana yo numéro nyonso boko pesa nga yelamba na kozwa po na batu awa na mboko fona latisa bango ebele vina ngande koma na latisa batu na lesa batu yango na très important na kabela batu ponga na uti ko kunda pona bino si d'abord aussi portez-moi moké en face na biso batanga baza na problème po yo yebi si to za ba lekinzela problème ya Junior Pianeza nini nazo boya kokota na ba domaine nyonso ba détail na ba famille to mona kango eza na mwana mususu akuti mbongo mais alingi classe azwa lisu ba misala grave moni Junior Piana pona Junior Piana vina ye abu pia abandi folie. OK. Oui, c'est-à-dire Junior Piana aleki na école ya mbongo. OK. Aleki na école ya mbongo, mais moi to banda kotanga awa ezate. Pona respect ya ba continent ba kamba continent biso, pona respect ya kobanga yo yebi ngai. Oui. Po so na koti prison, nde na kotaka. Te na obeta lisolo te. Est-ce que famille ko kaka? Ngaka na ba relation na ngai? Ouais. Te azaleki bolanda bilobela na ete alobaki na sa kwiti botika sa nini? Abima. Conseil à kopesa Junior Piana eza ko sala na ye débatté. OK. Papa chéri abongi sa vie. Bande ko nyonso place parcours ya Junior nyonso eza ya kobonga. Akuti mbongo, akuti mapangu, akuti mituka. Bon, to ye na ye biso siko na tuno question moko. Est-ce que Junior Piana a osala musique pour gagner nini? Et puis na vie ya lelo, a gagner nini? C'est-à-dire et comme il a un plaisir Mokile Yeba, Junior Piana, moi na papa chéri, leader amour foube, foi loba, batupe bachaeka. Ngana ko discuter na nena abo naza golwa ya mabe. Tikabo. Naza père spirituel ya ba golwa ya mabe. Batu balinga ki ba stresser ngai pona 54 visa. Et produire nini? Te 54 visa et produire nini na République ya Congo. Lobaka ka yemokonde première visa ya yemoko mokonte ba wangila ne ça va mais ce qui to yemoko ça va mais ce qui to tie etika la combien 53 nyonso salité na salité kutu mutu ya suka o biso to yebaki soin e nenge bandi boye omoni na vie maman mokonte ba wangila za pe na ba point onga na ndimela kayi omoni ke nga na bimi meilleur porte-parole. Ya Laura Soko, c'est un bêtisier. Ba vient bon esili, ya Laura Soko vidéo. Tala. Okokae. Landa. Mto okokazate. Maman. Aloba malembe bakake. Oyebi kala toyeba ki mutu mbongo. Po mona ta photo na ezaki très difficile moi été. So moni mutu mbongo akoti na TikTok. A côté na Instagram, c'est une photo ko publier, c'est que y a pas comme na poste biso peto kabela yi. Oui, vérité. Et puis mutu mbongo, so on a comme ko sala trop émission parce que mutu mbongo eza ye fois futa batu ba ke olobela yi.
Ah. Oyebi na mboko mama Kapashi biso za ba bola teti. Et on a battu belé to douta ka bango to ndima ka bango penza te. Oso comprendre? Mais na olobate ke yo na ndima ko to na ndima ko to. Non. Bato mbongo ba affaire ba BBC via ki affaire. Un affaire a commis porte-parole. Ça dit na yo na ngai différence ces animes. Au moins que to comme même buzoba. Po bato nga no ya ko lobela yo po ya ko lobela bango. Au moins que vous êtes son patron te. Ça dit baya Laurent Sokoko, baza ba vieux na biso, baza ba congolais faut qu'on respecter bango mais vieux doser be mission. Alongwa na be mission, akende ko futa ba travailler, akende ko engager batu na musala. C'est ça. Et côté la distraction. Sikoyo Yorobo. Tobeta kana obosa ne lo côté. Après tu vois na prophétie pour na ko laksa bino était prophétie za nini. Et pourquoi na lobaki prophétie et pas Jekoko maman ngaité batunde ba publier ba vidéo ba bi dadi za terrible. Asa pena ne loko nzoto pe loko nzambe. Mais na ko yebisa yo eloko nzoto za nini eloko nzambe za nini. Et comme ça yango. Nazo yebisa yo kalate. Yorobo ndeko na nga Yorobo te. Omoni mama Kapashi. To omonde to zabuya. Ngai mobali nyonso o alataka makasi. Mobali nyonso alingaka soin makasi. Mobali nyonso o azaka na attitude lokwande tato ninga tela atela te. Ba forme wana nazoloba. Na dutaka na bango makasi. Eh oui. Yorobo asali la biso ba vidéo mususu aotanga mbongo ebele. Aosomba ba biloko. Non. Okoko intimider biso ba golo ate. Tangu boke na liste 54 visa. Omoni Yorobo peut-être yo comprendre qui fonctionne à yete. Yemo ko mokonza ba wangila muta kengela keza nani. B50. Atali pété idole nanga pe petit fali mutu esengele fois kangi akengela ye Yorobo. Mais bisaka bino Yorobo c'est un voleur. Okosi. Yorobo maman. Otala bitumba ya mokonza ba wangila na Virginie Manganga te. Après bitumba gosila na ibaka téléphone. Yorobo te. Azalaka kulatia. Azalaka Yorobo azalaka sur place. Kuna na sona Côte d'Ivoire Yorobo azalaka. Yimu tozoka chombo. Caméra ndi muto eko ya munga iko vanda ba place caméra zate mama na koma go bange. Tika bo. Po muto ko yako kinape ngai awa ba prendre komona na tebilembe ko zalate. Ayo popo ebiki bakibali kwa ba kinape wa. Oh mama, ndeto zabwe fo yé bango na kati na biso ba goloa. Ba golo ba kinape baza. Na kati ba wangila pe ba kinape ebimaka awate kinape au big ball. Oya kinako kinape seleyo. Ozomona ki alobi ke na kinapa ye po finga mo président na ngamo ba wangila. OK. Ça dit ndeto zabwe to zakana ba crime na kati ba makam na biso. Bazali oh boye biti. Sikoyo biso lokwa to sala musala na ndenga bien nzambe de aipargnaka biso. Et puis système oyo mama Kapashi faut être très prudent. Système ni. Au vandi boye Western mo ekoti ya 1000. 1000 ese nini ekoti na ba mpiaka na osepeli 1000 ese nini ekoti. Téléphone est sonné ayaya. To mona na kate. Na yaki déjà Kinshasa nazali. Na musika tinde combien? C'est que na pemé na pia combien? 3000. Mukolozo kende abu? Pia. Kosila nyoso. Faut très prudent. OK. Et ngaba intimida nga ite. Mama Kapashi. Yoka lisese mususu. Na yoka. Muto ya yebi pasi ya se. Soka mati likolo ata bambani esa mesana na se. Si. Mais muto uti likolo soka bambani akoka se te. Biso to ndaba to uta na se. Yanga tapia ka toza. Rien elo côté. Na koyiba pété. Donc même moral kaka. To yebi ke Simba chaque chose a son temps. Je vois kamba Yorobo. Yorobo. Ayibi petit fali 14 000 €. $40 te. Omoni po ba wangile zaka nini? Ebima lokwa ndeti yonde mutocha makam na biso kate. Kaka nde bazaka bango na bango wana. Ba pesa kanga info. Muta pa pesa nga info base même B50 nde pa pesa nga. Olo makam ndenge za so ka pesa nga site atika na yi. Ba kokodi laso ba pesa nga info. Dernièrement na uti ko basule kauka. Maman
Au moins que mon compte Bawangila titi de chanter. Ah, ça va dire. Et comme un ni pour Baotambolaka, mon compte Bawangila. Et na landela makasi Baotambola et dit ba dieta. Si mon compte Bawangila au salandeni. So ba ye place mo boye. Ah ça la geste trop pour ba tout ba comprendre que il y a place wana alongola chapeau mabe ndebo ningana a bouger mutu abenganga na téléphone et dit ba dieta lobi papa sala mission moko lobela ye po biso soto lobeli e bi mama be oh lobeleni mama ngai ndena aboye ngana ko trafiquer yo na ko lesa ka mutu botambola na yo apesa nga benfo tika boye donc olombe di ba dieta c'est-à-dire na lombe di ba dieta te mais di ba dieta ebike mo konta ba wangila banga ande ngai po mo konta ba wangila sko mitunaka dossier oyo ndengeni donc diati la na minute yo di ba dieta na be 50 ba okena suspension po makambo zaka bino misato ebimi ndengeni mutu munene wana dadi na bango wana ya bagolo ayebi yango ndengeni sikoyo petit fali abenginga na telefone abi programme na biso ya kozonga Congo ezalaki photo zonga nzela moko na Yorobo. OK. Na moni kaka Yorobo comme pressé a fouti pénalité a changer date. OK. Tangu ya longwe petit ya kozonga na chambre boîte la mbongo ezati. Aibi singa lobi vie. Makambo songa na bina lobango ebeta fo aigle ogangela nga pourquoi oyeli suko salir kombo na ngai parce que aigle na minute il faut luka mai moko ya bien ya propre sokola faut ça la ba démarche à makasi sokola parce que aigle bimi salité makasi ba tunyo so kinena bango voyage boyo kanyezate tala manique na biloko azo sala tala oya nini oyo chronifuati fiyo afinga ba sexy mingi wana sadi bango na bango sadi mon compte ba wangila mais manika ko pas watati bon to yebi so yi wata ko zoyer to wata ko zoyete problème na bango ezaki abi de confiance l'équipe makasi ba chanter ba orchestre trop ba ko mo banga ngaka na Congo na aka na d'orchestre na longue pas mon compte ba wangila pour na prison na ye na komi goloa na troisième ba ko pesa nga moi chance mais na quatrième ba ko ba te o lokola banjoka Maman, na kosa yote donc boyeba ngomi boko bo sala ba analyse te to yebaka mais ba musicien baza bien makambo tozo sala tout na politique mais si to kufa oui habit de confiance et c'est le kosaka na ngote trahison neti ngai siko mo konta ba wangila ya santaka bangonde bazaka na habit de confiance pour bango balalisanga na prison ezala habit de confiance yango ina bango na ina bango mabe mais yo ça va pasteur te na pasteur mais na zabe na buzo bana ngai na ko ina pe mutu sikoyo petit fali abengi ngai nde na expliquer nyonso ndenge petit fali alobaki et puis sikoyo petit fali vantard potote pakane jo abengi ngala bomba likambo te dadi na isabi mo eza makasi na kokobima libanda te na kokobima te na zora express afutela $50 na gangi mutabonga na vie de mbandaka $50 express ya obosani boatu na gangi okomi dadilité ya kanda dadi kutu ayaka dadi kutu mabaola makolo nazo mitune ebosko wa importance sa poto yango ozo express nini fo yane na mutuka oyo uti nango poto ye nango linzanta tika bo linzanta bango nyos linzanta o vérifier na tadi na so linzanta okosi na ba fille na ba garçon maman 20 jours aye na 1500 coupé okosi o na so vérité vie na ye coupé na coupé na ketch logo pamba tala ba ketch awa 500 ketch okosi te Europe eza ya ba goloa oui Europe eza ya ba goloa ba wangila ba difficilement bomema batu te zelate ba omema batu boyo utoti na ba mema batu te omena ko chapeli lobati oui ba ma gouvle golo ala mo akalo ba bien te eza ba programme na biso ya G7 yo kokota kuna te oui ba programme ezali ndo moni sikoyo makambo nga na lobaki mwana ye moka témoigner ngo epa ya Mike Lokamba ndeka ya pesenga ba parole na lobela ye nga pe na lobi c'est-à-dire na kanisa ki yetanga go ye akobimisanga papa zoba ako contredire nga alobi ba biloko nyonso wana c'est-à-dire Yorobo nda za mabe
mais déjà ba beba na akuna ba ba yo karate wana sikoyo etali bango OK ozomona c'est-à-dire naza na ba information nyonso ya orchestre mo konta bawangila et ne baza wana muto mo konta bawangila banga kezangai atinanga même asala ba démarche oyitia bande kolobake oyeka na visa vierge na ochango oyena zepe ngai te abando bwakela ngai okosi wabando bwakela ngai abando bwakela ngai doyo passeport linzanza yo kenda na mama kendaka yo kenda na mama nalali tala ku voyager na maman Olive même kolo kiete ya te wandika te boy na lobeli batu trop famille les a sérieux makasi etalité moi na lokola gafé mingi te pesena non punition ba pesinga no punition ofanda nan okapi na punition mais moi provision ezokota bien mama wana ndi na comprendre te asola ata batu mususu ya tika biloko wana to saleza kitoko te ba makambu na minute ese chanja ba nini ya siko sulu ba pesinga par exemple moi provision ena ndako ndenge kanto Thomson ya kana ya kuzalo ba mama makambu ese chanja lukuta na kokalinga nanu na sisi kokalinga apprendre na koyesa bino makambu ese chanja mboko te tokota sujet sujet zani oliete ngai na yoka otango oui effectivement bayaka pepa mutu tango makasi boyete pa bazo toka fufu ezate bilamba o eza bilamba molonge mama tika bome osufara na sufara makasi ndeko na mwasi mukomsu na bina sala experience na kamolika kaleso pe bimisi kopo mbamba yi okosi ndeko na ngai ndena abwe model na toki na kati la qui ça ta chemise te no l'action tolo na ngate te motoka mabe mama eza bilamba mabe yo ata h boy fo malili te malili za makasi oninga mema ngai sia maman kapache batika bon to parler nani a recueilli au peu sa prophétie et puis prophétie zani Moli mono ya kopesa papa Jikoko prophétie ou te la wapi sentiment ka ba mission la prison tes sentiments présentés ou mais na ba sapato oui na ou mais na ba sapato makasi pourquoi landela vie na makasi biko Olandi la mandeli kaso depuis bandal ya oh bandel no to ko simba mbo te nazo protéger ngo mais ça makasi oui o petit kikara Olandi la bilamba sege au niveau yebisanga pege na kati za couleur tel te ya couleur na ebite te yo la de la partout ya couleur na ebite mo mbotaza moni oyo eza ngo sur émission de eza le côté comme soko tonga batu te tozonga bon maman Kapachi d'abord premièrement faut yeba ngo Congolais za péré Congolais aza irresponsable matière landa omoni Congo oyo eza Congo ba bola omoni Congo oyo eza Congo ba pauvre tikabo omoni esprit bon d'abord nzambe pambola bato bandimi ko vanda ba yekola misala oui pe bato bandimi batanga na ndenga solo très important ngane nazabo ena ko sorte mama limbisa ngai so boyebi singa lelo oyo papa eso ko zonga campus te o permettre ngana loba campus pesa campus aba aventurier tikabo fo o lesa mbongo tikabo pona ba point po ba lekisa yo po ba matisa yo mama non mboka oyo esenga ba traitement biloko ebele oyebi ba émission ba qualité on bana ko sala kala pourquoi monanga na comment sala moi ba aventure ko seka na émission pona nini na comprendre que ko seka on a seka na émission na moi ba aventure na un peu protégé mais tant on a ka coup sur coup na série maman na zoka ba appel à ma bé kutu ndete ovanda na bangela même bandeko to na bango na lupango awa bonga na koloba makambu moka na minute pa batindi mboke ningani batracteur na ba maya moto na uta ko ebisa yo dernièrement na bi pouvoir euti ko leka na 5 ans ko banda inane ti 5 ans mbongo ngana lié botia na TikTok partout pardon s'il te plaît et comme la banque 5 ans et sili na liaka $200 et soyo et soanga makasi ko na mona ndeti a ndé mandat o bandi ba okitanga na 80
Okosi. Nakokita, to nakomata. Wana c'est la vérité. Okay. Et puis tu appelles ça ngape desango ayebi place aza. Yamawa. Yamawa. Et puis après ça ngape desango tant on a bimi prison. Tikaboy. Osolanda maman. Nani oya ko pesa prophétie to na ko pesa prophétie te. Problème na biso ezabwe maman. Oyebi lelo oyo batebele bazo perdre même na santé na epo na nini. Alini ko tika litoyi na trop polele. OK. Ayoka bazo loba nini po na ye. Ebele. Maman ko tiaka biloko wana kate na vie. Ebele. Ke batonginga, balobi boye, basali boye. Okozala tranquillité. Tikaboy. Majorité ya bato basambelaka mingi. Bazala kimia te. Te wana pe dolo. Nyonso ko bimeleka liboso bandoki batelemi. Osololi. Na kaisa pe bandoki te. Na kangi atuka ya bande. Kangi bandoki ebele hein. Te. Jo mystique pe o telemela ngo baza. Kutunga ne falo kanga pe na yepe John Dogi. Osona ma kapashi. Prophétie. Eza bien. Eza mabete. Mais prophétie pesa état d'esprit ya moto. OK. Maman Kapashi. Nolanda. Ngai lelo na comprendre que vie na nga eza na maboko ya Nzambe. Amen. Oyebi pourquoi le na maboko ya Nzambe? Pourquoi? Ngai na eko vanda d'abord eloko ya liboso. Et bon, et si ton mata déjà, Nzambe a même biso place singela même biso. Quartier onga na vandaki. Mapanga clôture ezalaka te. Nyonso ele kana lupanga na biso sito yebi yango. OK. Mama Kapashi. Daddy. Vina nga ya bumwana kokola pe kozala o naza lelo. C'est Dieu. Amen. Ya nango na maboko ya moto te. Mais toleka kana ba école de formation. Po esunga biso. Ninga na lekaka 12 ans na makola mosali na Nzambe pasteur de la foi. Amen. Ezalaki peut-être pas comme sanga serviteur, mais ezalaki poto sala na théâtre. Maboke ngaliema. Oui. To sekisa bato. To pesa esengo na mabota. Si. Ezalaki pona théâtre. Sikoyo batebele ba comprendre ngote Mama Kapashi prophétie mutazola tsangonde couleur alati ngo ba veste alati ba soulier bien abongisela ngo pe emplacement prophétie ningo zo mona même mutali bomona nzela ko peso prophétie ngam te bomona mo pesa prophétie nzela o mona biloko ngo yo nyesa na lobayo te apesa nga pena ayebisa koni aisanga il faut na tchaka ba 10 mingi. OK. C'est-à-dire eza Nzambe akokotela même na nyao. Oui. Po Bible ezolobake atabino boboyi kokumisa nga mabanga. Soki siko mabanga bo ngapi banana vandaki na moni bazobeta ba ciment awa. Ba brique awa na moni place mabangi elobite. Mais na mystique ya fourmi Nzamba ko tambusa libanga. Si. Nzamba c'est-à-dire alobaki biloko aza na pouvoir nango. Ngane na vandi boye Nzambe na likolo azoka ngai. Congo ba pesa biso prophétie par rapport à l'état d'esprit. Oui. Majorité ba sala Nzambo ba pesa biso prophétie awa. So ba kena ba pays développé ba ko pesa prophétie te. Et ba sila ka mateya. Mama, lelo na Congo na biso. Église bango moko ba tia de 7h à 10h. So 10h de beti hôtel mobimo kei aux impoli. Aux impolités na ba porte zo sala mabongo ta c'est l'argent. Si ça ba clôturer so hôtel bongo. Pambolia suko rejoindre. Yonde mukolongonga. Fo bandaka na ngongo oyo tia. Biso to ya te fo banda na ngonga oyo tia. OK. Et puis okosilisa na ngonga oyo loba fo esa nini? Esila. Mais lokola batu baza ba péré, esprit faible. Ba monelaka bango. Omo ba biloko ne na oloba boye. Eza ba biloko mabe ba pasteur ebele ba bomela yango bato. Tu o monanga na tika na ngamba makamba kote ya oya kotelemela bango po ba bomela kango bato. Okosi. Oh, na c'est une vérité. Na biboye. Ngai na vandi, bon d'abord ne na zaboye, na message moko bientôt na ninga na pesa. Na vandi moko kangi. Tomela maite. Oh non. Ngai po amina ngeza nini? Est-ce que banda pouvoir e banda so monanga place na kumisa ngobila? To na pesa lisakoli mo pona ngobila. Pona ba neko zela lisakoli nga na pesa ekokisama. OK. Ngalobi na vanda ki na ngai, na osala lelo te na mona ba vidéo circuler. Et puis lisakoli na so pesa ye na beta ki ata tour na ndako te. Fraîchement ko uta na prison. Na mona ki.
fraîchement ko uta na prison na uti prison quand ndeba yake ko zuanga balobi toke na ndako ya Jekoko muto abimisi yo omela coca omela na secret soki polia mwa fufu to komi na ndako na ebise na bi avant kutu yozwa makanisa ko ya ko bimisa ngai nga déjà na prison nzamba yebisi nga na yebisa yo ke ozo kamba na ville ya Kinshasa oyo ane oyo ko sila te ozo mona na ane ko sila tout akumbanga zela na mela mai hein mela te bandakala batu babengi nga na telefone dadi luka papa Jekoko non na Kinshasa oyo ngai ne na zabwe na niveau okenda ko luka batu papa mbate et puis na yebiso lelo mutu mbongo soki o luka ye tellement check na programme te opesa o esengelité il faut ye moko papa Jekoko akanisa a se préparer ba kelo na zuya mampaya mama ba vidéo ebele batu bazo sala biso na kabelo yo mama e suki na biso mabe vidéo ba kabelo yo ki ya petit falité après au kabelo combien 40 €. Te me wana on dit ba trikaki oui ba trikaki ye ezo bima munene na vidéo na nenga normal ebimi mukie batu ba féliciter nga makasi ba bidadi effectivement to confirmer penza oza un bon serviteur de Dieu olobaki maloba batu ba tiengo na ba statut batu ba tiengo na ba page na sutra na moni pe yo tiengo abi est-ce que yi ata tiengo esa ko ndima ke ngana za prophète te ndima te na ebi ke selo mo ya kawa ya ka tike ye ko ya pe par hasard oui nzamba sala na bandenge bi mais na mona ko to pe cope oui batu ebele omone na sala kasboye na comment na succès batu ebele beaucoup to ba yipsanga ba bia dadi oyebi ke so fongo l'église de le carton hein sikoyo soki na fongo l'église lelo et senga na koma sérieux makasi na tika mo ba betisa papa ma mike siko ngape le mo la lela nga na liga ki bo moto makasi na ko ba sérieux wana te ozomona mama kapashi vina biso evandisa mina prophétie mais mutu akopeso prophétie oyoki eloko mo Jekoko lobi azape électeur na ngate ya commune na ngai aza électeur na ngai te mais na bimisi ye oyebi pourquoi bimisa nga na prison ndenge na sepelisa ye na famille na ye ndenge atalaka nga na musika asekaka mais dadi oui okoki obeta pe prophétie mo pona mbuta ifeso pakala biso mbuta omoneli vision te mbuta na moneli vision penza te mais muto na mona na vision za roga roga penza na moni ya telemi na bichi ngobila mutakala achebi sobwe vapola roga tala après mutu moko abenga na télévision on profite de ta bêtise te na lo basiko yo par rapport na mona prophétie yo ba lobi tikala ko kengela fleuve c'est fleuve ba kengela mutakala roga osomona trasiko position achela kibiso nanga na longo le longi nako tele deux fois tingabi roga ndenge mo kananga mwendo webi ke ndana ngai muko na kaita braza na muna ndeba utumbanga mbeka yo komekate non mekate ngapo na kaita braza il faut roga inda signer papier abi na pardonner ye papier appelle la fleuve mama na ils appellent la fleuve koto batombo libo kola oyebi ngelo na banga ka yango wana fleuve mama fleuve ngako mokongo na nanja te mama na nanja ka na kantine ekipa ekolo te mama ekipa ekolo na lobi au moins na minute so boyebo lukisa ngobila ta boîte ezate et c'est dit ezana na bien yo peut-être ozo ka selo kola parce que eza exemple na pesa et mama nage dans ekona bekolo nango ngana na saboye munu mumbata ntambu na ko na le mwa likayabu nanga mwambu mapilipili esili makamako nanje wana biso to nanja te batu na batu za ndenge nzela na bango biso okenda kanzela mutuka bango bakenda kanzela mai boîte ezoningana balati ba sauvetage yozo mona ye mokonzi mayebi ko nanje zabongo siko ngasuki siko na za mposa na ye ba nanje fona ke no luka siko ba place ba piscine eza siko na koma ko éviter pona nini ba wangila baza bi filma
nazo luka piscine mo moni ba ko comparer ona oya vela vela tortue abimite vela tortue abimina Kasai hein grand frère na wana oya la tortue wana abimi ademi nzambe mboko yo ye penza muto swana kana ba golwa abimi lisu député bon ça va tout ça mon bébé awa photo pemisa est-ce que moi mon kepo a comme autorité moni bible zolo ba chaque jour yaya grand frère awa au commis mon kondi ça tombe bien au moni pour mes anini deux fois que nous vendons la peine na Kasai oui abimi na ndemba OK abimi na ndemba na yebi na mboka mais bato ne soit bimi parce babimi on va kende faut pas que vendre la normalement baba za ba bimi kuna mais bazo ya koto kuna mozo ya ka fati alobelaje wana mo konti fa lobelaje wana ozaki kuna kende kuna te mo konti fata le loko mo konti fata la yango et c'est très important c'est capital de konanga mwasi oyebi tunanga nini façon to lobele na monosco lokola to vandi njoka na mwana wana likelele wana janvier mbete na oloba na pesi exemple nde ya chaka commentaire na likamu na ye biso mbale to chana ba commentaire na makambo to sala ya na makambo ndeko na mwasi kapashula bon ya ba senda na bakangelo na simeli tubote na mutu te se tu benga kutu déjà bon eloko na koloba to clôturer to banda pe câlin aventure une émission et salami makasi bon bandeko na moi pakacholo ba ya mokasi oui ça va mais on dit ça moi oui ya za montagne 46 ouais ya la dikola jot faut te voyager hein na moi ça ndeka dit faut que voyager te maman Angola tour Angola Luanda ngana banga Angola makasi ogafa pe kuna te tout moko tikala na Angola ti ezaka voyage nani te yo moko ebisanga mutu maman to bwa kanzela mona Robino hein ouais afro kande ebima le 26 yé pas bwa ka le 26 oh yo Robino zarani te Robino ngana ko tikele tante Robino si va chanter yé pas comme chanter oh zela le 26 yo ka fo kanda total la sikoyo nangana yena na okanga mboko oh yo pela ba danseuse non ba kenda obini na clip go jamais non là c'est sexy moko na clip ben neni obina te bacha ba bonzano ana maman vraie chanson et bien le 26 c'est pas faux mais ça et le 26 toza le 27 na plateau panayo na banyonyo na créé équipe moya dansi ozo ba fier ouais biluka lugaga te mais ninge bomilanga libale hein te ba bina ma be makasi na bilate la wana te mutu na muteza musala na ye oya tonga bilamba tonga bilamba oya binaga bina omonaka série mo teke fille moko obinela papa chéri autant la vidéo on a imité na imité papa chéri te kobine kendaka bongo oui OK et puis nzambe mboko yo bika ba fille wana nde ba bina je tela extrait non ya fokanda omoni ka nde ba fille wana ba bina kope ya n'ébité niveau 10% on a zwa tika boy osakana na 10% tika boy boko bat baligi basi ba bina makasi oko raté ke ba 10% na fokanda kasi jo ko sa caméra nani jo ya regretta falaza la jour benga bango jo mystique otika château et surtout ala taka cycliste noir oui yé pendant de communes à to suke la peka wana te tika boy bokena super ndeko nanga oti nanga publicité makasi ma besa ekenda bongo madame ayisanga bi kapashu wana chaka makolo ate tika boy kosima oye bita motelemi awa ngana moni akozo mulangi soka natala bazo melisani mwana mai ngana bi kapasha zoki awa okosi na nyoso na salaka na yokela ndeka belle famille mawa makasi bon madame Sandima biso peto ndima boluka bato kota na ba famille na bi ngai bokolela
mutu te soka ndeni na te ezala ndeni nasali busoba nayeka na fandi kimia loba mutu nasopeli mai ata baoloba oyebi nga siko na créer vrai système so nasali babétise kuna ata na ye na ndako bogangelanga na fandi kaluka kizinga siko meka bia seke ezali ete famille nde etilizaka wana ngesi na leki déjà après sikoyo na kota ka loboko mpona malembe na poshi 1200 yango bomba kuna ozomona babombeli ngambongo osante bongo so mwena loba teke mbongo euti na buzoba na ngai e buzoba ngo eza na mbongo mama makasi kongola ninga bon oyeba ke soto bayino makambo ya série ekota na mbongo te kongolais soko bani ko finga bango ba sepeli la componente yango tika te yo mona oka bien te posa ko tika ezali 2025 otika 2025 te faut tika penda na zui pension osaka so na continent internet yo wana soki na continent ope marate to retourner na boye musu na moni osusu ngomona mona partout mais bien te teza mabe makasi na dossier na yo keli ndeko nanga mwasi osaka ba wangira basali ba wangira et puis batu basepela nanga makasi babi na sali de kombo ivani na mboka kombo ave la tortille na kombo ba wangila basi position mama osuka wapi yaya biso basala biso bapesi loba merci bagangeli yo na ndinga mabe loba pardon OK pongani naza boye eza biloko mususu ezala ke ba chadat te faire au chadat bagola basiliki mais bo chapé date te to chadat pona bango te mama kapashi omoni ba biloko ezalaka oyebi le stade de martyr ya juin oyebi to ninga to échouer pour nini kwani to kenanga na mupepa mabe ya chedati biso to che novembre to longola novembre to yo comprendre que yeso ka komi ko chabino presso bo chadati a préparer le bino échec est-ce que to ko chadati ya ko zaki diba boche to chedati oui to chadati a ya ko chesa biso dati te ya za ba dati belé fois landela ya ko chesa biso dati te et puis abeti maman oyebi ba congolais nde to amitema mabe yani ndeko na biso afoksaka c'est bien nga foksaka asala kombo yebana mais ba print na ye ezala pena historique te ba biloko na ya mwa bien o ezotika la mwa muke historique eza ba biloko ba ingénieur ba yedaka na ba studio ba bibi ba owana et puis na yoki pe bibi yango akufi pourquoi yo soko yembeli mutu ntembo fwa kufa bote lokutama bibi ko dima bibi okosi te lokuta voilà pona ndio to suya Capage TV. Capage TV.